action. Ok, action. Eza ya koyinda. Na boy nanga te ba chaîne ezali, ba YouTube eza partout. Mais boyo kalikambo. Chaîne ya sika. Kombo nangoni na kati ya Suisse. Basi ya Congo News. Ya nani? Belle Milka. Mwana muke abeta kambonga. Bongo biso bakolo tobina. La femme forte. Bino nyonso botala kakaka. Basi ya Congo. Parce que oya kosala kuna eza sombo. Elengi ya boye. Kona chaîne oyo. Basi ya Congo News. Ok. Hello. Bonjour. Mbote na balandi nyonso ya basi ya Congo News. C'est la présidente Betty Milka Kiemba, la militante pour les droits des femmes et la motivatrice pour un leadership féminin d'excellence. Eza lisusu esengo mingi makasi na motema nanga pona kozongela bino dimanche ya lelo pona nouvelle vidéo sur la motivation na ngana soana bino mukie pona sala appel na ba maman nyonso ba femme congolaise nyonso ya monde entier biska bozwami bilenge nyonso ya basi ya congolaise balobi basi bilenge pe ba maman congolaise ya monde entier dans la diaspora na kati ya RDC biska nyonso bozali sokoza une femme congolaise. En tout cas, ozali appelé na bengi ba maman congolaise, na bengi ba jeune fille congolaise, na bengi ba congolais nyonso oyo balinga ba mona basi ba kende liboso. Chaîne oyo ezali chaîne ya basi ya Congo TV et salama pona ko tombola image ya femme congolaise. Topé pona ko sukola, to ko redorer image ya femme congolaise. Boyebi que depuis plusieurs années lelo image ya femme congolaise est comment un peu bafouée, comment un peu ko associer femme congolaise na mwasi moko oyo aza femme vulgaire, oyo aza mwasi moko asala makambo ebele etambola na nzela te. Et pourtant femme congolaise aza mwasi ya valeur, femme congolaise aza mwasi béni, femme congolaise azali mwasi moko aza différente. Pour Congo ezamboka oye pambwama. Alors Bible lobi, Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yangwa créé à mwasi. Alors soit créé à mwasi pour moi ça a impacté vie à mobali. Donc mwasi azana rôle makasi na kati ya libota, na kati ya mboka, na kati ya communauté. Mwasi azali centre ya libota, balobi na lopoto éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yo mutokomi awamba liboso na chaîne oyo, soke zamba liboso landa biso, toza na chaîne YouTube, na kombo ya basi ya Congo TV, na ko invité yo, o sala tour mwa muke na basi ya Congo TV, o s'abonner, pe o tala quelques vidéos na biso to sala, o komona ete tozali une chaîne pédagogique. Batu mingi balobi internet buzoba, internet ko finga, mais biso na basi ya Congo, to yeli pédagogie, to yeli conseil, to yeli motivation. Pona ko sunga, femme congolaise, to jeune fille congolaise, aeba valeur na ye. Soki oza d'accord, na mission ya basi ya Congo TV, o ezali ya ko valoriser image ya femme congolaise, alors likez, partagez, pe abonner, s'abonner na kati ya chaîne na biso et koza esengo makasi. Balobi, ba femme congolaise, ba se respectaka sous-souté, mais balobi que biso moko tote yama, babi le linge sale se lave en famille. Naza a deux chaînes. Chaîne Moussous eza tribune de femmes afro. Kuna na lobelaka ba femme africaine, na saka bémission en français. Mais na mona ki ete na sa la chaîne Moussous o eza vraiment entièrement destinée na basi ya Congo. O ezali entièrement destiné na biso ba congolaise. Ya wana na sepela makasi ko sala émission na lingala. Pour émission eza vraiment destinée na public large ya bikolo mususu te. Émission o ezali émission moko o eza que le linge sale se lave en famille. Toloba na ba vérité entre nous na lingala.
toloba na ba vérité pour to sungana. Balobi aimons-nous vivants. Balobi que les plus forts soutiennent les faibles. Yango wana na kati ya chaîne oyo toyaka critique te. Na kati ya chaîne oyo toyaka kotala. Ba mama ni na kati ya communauté ba osala misala kitoko. To meka kolakisa pe baninga misala na bango. To saka promotion ya basi. To saka promotion ya activité ya basi. To saka promotion pe ya bana na biso bilenge basi congolaise. O pe baza ko se distinguer. Eza na kati ya diaspora mobimba to na RDC. To zaka vraiment na posa. To lakisa misala to pe ba compétence ya ba femme congolaise. Yango na yaki lelo pona ya ko sala appel. Vidéo eza vraiment pona ko inviter yo o s'abonner na chaîne na biso ya basi ya Congo. Pona kati ya chaîne oyo to ko défiler vraiment pona ko lakisa misala kitoko o basi ba femme congolaise pe à travers le monde bazo sala. Tolo bana kaka mabete biso ba congolais to na culture mingi ya ko tia mabeli boso. Mais likambo ya malamu to yebaka ko kotombola yango tango mususu te. Omona so mutu asali mabe, okomona ekosala tour na réseaux sociaux. Mais soki mutu asali malamu, tango mususu ba vie ekozala mukie. Yango wana soki oyebi ndeko moko, o asaka misala kitoko mama, précisément ba maman to bilenge congolaise o basaka to misala kitoko o ba réussir na domaine moko oyo bazana témoignage à bien oyo bakoko motiver à travers histoire na bango parcours na bango même ba difficulté oyo bazui etumba babundaki ba succès na bango ba victoire na bango ekosunga soki mama mususu to elenge moko ayoki yango parce que balobi même na Bible la foi vient de ce qu'on entend. Yango wana ebongaka malamu soki mutu ozoyoka ba témoignage à bien et ko encourager yo pe oyeba ko landa ta musu exemple wana po esunga to fortifier yo na parcours na to na ba difficulté na bio bana na biso basi baza vraiment na besoin ba mona ke baza na ba mama moko baza ba battante. Bana na biso ya basi baza na besoin ba mona ete baza na ba mama moko baza ba femme de valeur. Bana na biso baza na besoin ba mona ete basi ya Congo bazali basi oyo ya etumba basi ya mayele basi ya humilité. Pour Bible lobi l'humilité précède la gloire. Bongai ekoti mingi na kati ya communauté mais na chaîne oyo tolingi to senga humilité to senga simplicité. Sokoza une femme congolaise o nzamba tombola mais oyebi oyo kombo babengaka humilité hein comment humilité komi kitisa Bible lobi komi kitisa et tombola kamutu. Humilité eza une valeur ya makasi. Hein? Biso vanda na Suisse. En Suisse, humilité ou la simplicité, c'est une valeur sûre. Ba Suisse, baza batumoko komona azana mbongo ebele, azama kozi monene, mais komona azana humilité na bima na humilité na expression na humilité na attitude na humilité na comportement na so ba yebisi o yaza emso koki ko kamwa. Yangwana na ngina penga ba maman na humilité po biso na kati ya communauté biso ba maman mingi na lobaka Congo soke kufi basi pe ba bomi Congo pourquoi pour na le paraître basi ba bomi Congo pourquoi pour na bongai ebele basi ba bomi Congo pourquoi pour na manque d'amour basi ba bomi Congo pour na jalousie haine entre biso et à moi pasi moi si atombola moi si et à moi pasi moi ça soutenir moi si mususu mais na chaîne oyo ngai maman Betty Milka na zambolingo makasi pona basi et ça la ngesengo makasi son amoni une congolaise qui a réussi sa vie son amoni une congolaise courageuse son amoni une congolaise oyo ke nzamba memie na sommet na lataka témoignage na pe na lataka esengo wana et ça kanga motivation et ça la kanga esengo et ça la ka fierté toyeba ko porter fierté ya bandeko na biso oyo nzambe asungi pe toyeba ko profiter na témoignage ya bandeko na biso mususu po ebi Bester ba Naomi ba Ruth ba Sarah to mona bangote mais histoire na bango komama na Bible mais na siècle na biso ya présent ba Esther bazali ba Naomi bazali ba Ruth bazali ba Sarah bazali Milka pena bandeko na azali mbala sima
na koyana solana bino lisolo ya Milka po bato musu baomona ka kombo na nga Betty Milka me Milka wana euta wapi Betty wana eza nini me Milka ezali kombo na nga ya révélation kombo na nga oyo na parcours na nga na mission na nga ya destinée na nga je suis une Milka pe Milka azala aye mote Milka zaka na baninde konae Milka c'est une famille de 5 filles eza histoire eza na kati ya Bible. Na pesa bino rendez-vous dimanche prochain. Na kosa vidéo sur l'histoire de Milka et ses sœurs. Pour vous comprendre que peut-être engagement nanga o lelo na zui ya sur les droits de la femme eza destiné nanga nga mo pe na comprendre ka honte. Nzamba uti nanga musika pe akomi singa place na komi na yebaka makamba ba droits de la femme te na yebaka nanga pe makambo te me na comprenate ndenge zamba memanga awa c'est jusqu'à un certain moment et même pas longtemps nde na ki ko sala lien entre mon histoire mon parcours ma vie na ba engagement nanga nde na ye ko comprendre que il y a un lien fort nde na ye ko comprendre destinée na ngai maman yeba ke siko zali moto nyonso nzamba kela ye azana mission na ye ya vie est-ce que yebi mission na yo est-ce que nzamba sa lobela yo ozaka nani est-ce que nzamba sa yebiso pourquoi batinda na mokili parce que biso sto botama na mokili eza azarte mutu nyonso botami na mokili azana mission moko quelconque o nzamba tindi ye pour accomplir yango soko comprendre mission na yo okozala heureuse ou heureux place aux ali pour na ke ba papa ebele pe balanda kanga merci na ba papa nyonso o ba soutenaka chaîne na biso ya Basi ya Congo TV ba papa ebele o balanda kangai Betty Milka pe ba o ba soutenanga en tout cas bana mibale ebele ba soutenangai na travers rapé mingi na ba mibali na opesa mbote na Sylvestre Essentiel o c'est un collaborateur c'est un frère to travaille na lelo depuis 10 ans maintenant na opesa mbote na Jordan Balocoq. Oh, c'est un Congolais même pas, mais c'est un Camerounais qui est devenu un frère, un vrai collaborateur. Tous à soutenir un mingi. Na ope sambote. Na ba papa ebele na Dani le boss, mon mari. Oyope à soutenir un makasi parce que so oza mobali. O azo soutenir yote na baction na yo mwana mwasi to yo maman. Et ça a vraiment difficile pour okende de l'avant. Mais il a toujours été là pour nous soutenir ngai. Na sope sape merci mingi na Alain Salé. O aza un conseiller vraiment patient, fidèle. O asunga pe Basi ya Congo makasi na ba conseil na ye, na ba directive, na ba remarque, na ba conseil. En tout cas vraiment merci beaucoup. Na ope sa merci mingi pe na bana. Pour moni nzamba pe biso bana. Bana na biso baza kwa lipamboli baza loko late mais baza lipamboli pona biso e bongaka pe bana ba soutenir ba parents na kati ya action na bango alors nazo penser na Daniela Kemba na Alexandra Kemba pour basa rapé ba héroïne dans l'ombre na kati ya chaîne oyo ya Basi ya Congo TV basala ka ebele po ete ba chaîne OEP et kende liboso ba soutenaka pe basala makambo ebele na sima en tout cas nzamba pambola bango na opesa pe mbote na bana na biso nyonso ya ba congolais à travers le monde o ba réussir o bazo tombola lokumu ya Congo baza ebele bana lokola na Suisse ba makala baza bano ba tombola lokumu ya Congo bana lokola ba Gims bana lokola ba Daju bana ebele na ba domaine ebele maman congolaise soko kuta na mwana mo ya Congo o ya tomboli lokumu ya Congo porter na prière na yo sambela pona mwana wana pambola mwana wana talisa bana na on peut témoigner à mwana wana baza ba témoignage vivant baza vraiment ba motivation pour na communauté na biso tolobelela ka mabete Tolobe, merci beaucoup Nabino Baye Boza na kati ya obokomi na chaîne tout à l'heure hein na moni Boza déjà nazana batu bazolanda na pesibino merci SOS maman Suisse bonjour hein Kadingasia la présidente merci beaucoup pour na présence na live oyo merci pe mingi na musala na ozo sala na kati ya Suisse. Une femme, je viens de découvrir en tout cas ses côtés aussi de la charité. Oyozana makasi, c'est un secret de bénédiction. Et sa vision pe ya kitoko oyo SOS maman Suisse. Azanango na katia mboka ona Suisse. La charité ezali secret ya li pamboli. Balobi soki ozui pambola babola.
Maman Kadingaza na kati ya Suisse, hein, présidente ya SOS Maman Suisse, azape maman oyo, azo sala musala wana dans l'ombre, dans la discrétion, azo sala yango, elenge pena ba mame belé pe o ba soutenaka ye, to sala yango, to pambola. So nzamba même so na mboka oyo, Suisse eza mboka moya li pamboli, e koza vraiment malamu, to zala pe canal ya bénédiction, pona bana na biso, ba maman mususu pe bazana vulnérabilité, na kati ya Congo, to se soutenir, to zala mingi na baction oyo et ko permettre biso to accomplir ba mission na biso anase, to zala utile na société parce que ceux qui au kotina buzoba au koma inutile moni so bato batali ye mama na zaka mama buzoba mama na zaka mama ya kofinga oko koma inutile na société mais to linga to zala utile na kati ya société hein. Tozala utile na kati ya société na biso et kozala bien makasi. En tout cas vraiment bientôt na sala peut-être vidéo vraiment pour na témoignage nanga pour batebele ba mona maman Betty Milka, hein, un nom composé, un prénom composé mais eza la signification makasi. Dimanche prochain na obete la bino solo ya vie ya parcours nanga ya pourquoi je suis devenue de Betty à Milka. C'est toute une histoire. Et c'est une très belle histoire. Il y a un engagement nanga. En tout cas, ce qui m'a vraiment permis à comprendre une mission nanga de vie. Je m'aimerais aussi que ceux qui yo maman quelque part aux alliés, ceux qui ont une mission de vie na yo, au comprenez yango, cause hésité chaîne oyo na chaîne na biso basi ya Congo et ça la mi pe pour na ko récolter ba témoignage et ça la mi pe pour na ko récolter ba succès même ba souffrance ou ba difficulté hein oyo mutuna mutazo ko vivre hein, côté azali parce que bobi que la vie n'est pas simple difficulté peut-être cause appelle mzela moko nzamba lekisa yo to azo lekisa yo actuellement pour enseigner yo quelque chose pour fortifier yo forger yo. Ce qui réussir yango, to posa na kati encore. N'hésite pas un jour, il y a contacter Basi ya Congo TV pour sa témoignage na yo. Toko ya na ba cameraman, toko ya ko tala yo, toko ya ko mona yo, to yo ka témoignage na yo, to ka misa to tala pe misala na yo pour to meka ko promouvoir yango pour aider ya maman moko to elenge moko bana na biso bazana besoin d'exemple bana na biso bazana besoin ya ba modèle bana na biso ba modèle nde pesa ka force na ezala mwana mwasi ezala mwana mobali mututu azaka na rêve j'aimerais être comme tel j'aimerais être comme tel parce que exemple wana ya mutu sala ke et fortifier mutu na engagement na ye à s'accrocher nelo moko po azo rêver hein les rêves permis yango wana ba mama tozana posa na bino chaîne o eza pona bino ba mama ya mayele basi ya boanya basi ya Congo ya mayele basi ya Congo ba femme de valeur ya Congo pona to meka kotombola bazo sala force bazo ganga pe mingo na bango zo kana o mona zoba mo akoti na internet asali buzoba lobi ba bêtise au monde ba vie est belé mais ba mama mayele bozalaka wapi potangu masolo ya mayele pe makambo kitoko esala maka bozalaka toujours derrière pour na ko soutenir yango pour na ko partager pour na ko promouvoir yanga na lobana Congo même ba saper bazana solidarité moko se soutenaka basala makelele yo kanaka mais au mona batumso bazali vraiment na misala pe ya kitoko o bazosala bazalaka timide bazalaka complexé balinga public te balobara makambo ebele ewe banate et bongi to telema ce n'est que par la parole que tokoki ko récupérer respect na biso en tout cas l'image de la femme congolaise et sa préoccupation na biso. Nous allons travailler na chaîne Oyo. Poto lukato te yana, poto lukato tombo la bendele ya mwasi ya Congo et kweya te. Ce que kweya ki to récupérer yango. Ce que za ki sali to laver yango. Ce que za ki caché to mettre yango en lumière. Na komi na suka. Il y a vidéo nanga pour eza nango vidéo amulaite. Nazope sambote na ba maman sponsor nyonso ya basi ya Congo. Nazope sambote na Mersiko, la première dame de Lausanne, maman Oyo. Yaya Oyo, azar toujours wana pour na ko soutenir. En tout cas, c'est une maman qui soutient dans l'ombre ou dans la lumière. Elle est toujours là. Aboaka amutute, a soutenir makasi. Nazope sambote na maman Charlotte Luzemo, une réune aussi dans l'ombre. Moi si à makasi, moi si à valeur. Un grand témoignage aussi pour les femmes congolaises de la Suisse.
nazopesa mbote na mama Véron Kelani ona benga akuluta baleke belé. En tout cas mes respects yaya mbote na bae nyonso o balandaka biso babiziki nyonso a Suisse naopesa mino mbote. En tout cas donne yoyo mama forme mbote na ba femme branchée ya Switzerland mbote na ba femme tendance. Hein? Na ba signon so ba mama bomoko hein? Ba mama bomoko ya Suisse mbote belé na ba femme d'affaires ya Paris hein? Mami nazopesa bino mbote na association na bino mbote vraiment na ba nyonso baza toujours wana pona ko ba femme forte hein? Ba femme forte à Zurich mbote mingi na bino kalate bo senga ki pe émission na basi ya Congo tokozela bino boya bo solo la pe na basi ya Congo ba femme debout hein? Na Suisse alémanique maman Nicole Nussbaumer, Madame Nussbaumer, Nicole. En tout cas, mbote mingi, na maman Sylvie, ma banza, la présidente, ya basi, ya ba femme debout, ba mbote belé, vraiment, na bosani mutute, mbote na ba maman nyonso, o bazaka toujours, on a pour nous soutenir biso, on est ensemble, tozala ini, pour na malamu, tozala ini, pour na ko construire, tozala ini, pour na ko tombo la bendele ya mwasi ya Congo. Un bon dimanche à tout le monde. À bientôt. Na chaîne Nabiso Basi ya Congo. Pour na émission Moussou ya Sika. Bos à la brancher na Basi ya Congo. Bos s'accrocher na chaîne Oyo. Parce que chaîne Oyo et ok Moussika. Bo assister na élévation à chaîne Oyo. Bo participer na élévation à chaîne Oyo. Parce que nous sommes engagés pour redorer l'image de la femme congolaise. En tout cas, bon dimanche à vous. Merci beaucoup encore pour tout. Nabino bakboko zonga na sima pour Olanda direct oyo. Surtout ba commentaire. Bon manquete, eloko ni eza bien te, eloko ni photo améliorer. Toza pe na besoin de soutien na bino. Soko monde ko soutenir pe chaîne na biso. En tout cas, ezana ma bete, eza toujours sémence. Toza wana pona kozwa, toko boya te. Bo penser na ko soutenir biso toza na besoin de soutien na bino. Balbi limosapi moko esukola ke longité. Babi que c'est ensemble que nous irons loin. So bo sunginga, bo tombolinga, bo simbinga, ndenzambe akosai ke musale zo ma na chaîne oyo et kende liboso. Naza besoin na bino. Merci beaucoup pour tout. Merci pour na temps na bino bozo pour na la vidéo oyo. Merci pour na ba conseil na bino dans les privés ou en public. Bo hésiter te. Nous aimons les conseils, nous aimons la remarque. Nous ne sommes pas contre ça. To linga remarque pour aider mutu kende liboso, to linga critique pour esunga mutu à améliorer. Mutu koka azalité. To zana pote se compléter. Nous autres gens ba membre belé, liso yana musala nango, munoko yana musala nango. Donc yo mutu landi chaîne vidéo na biso, yo mutu le karna chaîne na biso, yeba que eloko yo monita musunga na ko monango te. Alors ko hésiter te pour otinde la biso message. Merci beaucoup en tout cas. Ba bisous et belé. Et belé, maman Kadi, vraiment merci. Bisous, à bientôt.